Mama ngai weye yo, mama ngai weye. Mama ngai weye, mama ngai weye yo, ngai we kangola ngai we kangola Amogula bamonzenge yo, baki mosongola mama ngai weye. Amogula bamonzenge yo, baki mosongola mama ngai weye. Onge poma tata kobo yo, ano tigo tigbolo Bande ko balinga mi émission pupola to pupola bango donc na ndenge mystique bana kin bana mikili ndenge boyebika idéologie salaka HD la congolaise abisinga lobi Ramsès yana ngai José Kombo na ndenge fo saila ngai mission moko oyo et on a pas ma solo tout na katakin pour étaler politique sport d'oignon ah dans notre but tout ça l'émission titre na ngoza la pupola de to pupola kaka surtout pupola kaka bandeko bobi makamuzo ko leka mikolo en Afrique ndelo ko to ngeto pupola pona mokola lelo pona nini biso ba kinois pour nani biso ba RDC donc c'est-à-dire que le Congo RDC tout tika ka ba moni la biso na bamoka ba paya pour nani biso tout tika ba nyoko la biso na bamoka ba paya et biso tout réagir gouvernement etelemi pour nani to ya marabatu malamu na mboka na biso ata utu walobi to amtema malamu mais on peut pas comprendre moko ba comprendre ka moko donc au bon moment ndeko na yo poso kutu moko kaka poso mwindu lokola yo zo boma jalousie jalousie Kongo nzambe moi tando fona likolo makoni fana na RDC la jalousie te amabe bino pena Afrique du Sud bino pena o bino toto benga bino banani poso mususu ye na mboka na bino ozo moni na bino bolingo intervenir te bolingo telemela bango te boteno bandeko na bino mwindu mawatro utika na pupola Prince Yaweli Mystère Versace na Houston tika na pupola bango bayoka munela ina mboka na bango munela sala côté moko boye eta kutu na côté musu munela cha drapeau moko bo mutu mwindi akoma kati munole botola mabele nyonso élevage munele makamu nyonso munele mutu osala parce que nous avons besoin de pouvoir, beaucoup de président de la République, mais vous ne faites rien, vous, les Sud-Africains. Vous savez, l'autre, c'est... Vous voyez, il y a un voté pour la bino gato kuti moi sina mobali okobo ya été pour moi sinda luka po yolia yuma lelo bino no moni la batu Mandela il faut Mandela la muka ayi sabino mobuta sa pona mboka na bino bino peno soki RDCT bino mais bino bino l'indépendance mais bino na sia na sia makola mindele non
étranger mundela zo monela ye bongo na telemi na mutu mwindu mbaka sa aziri na yoyo batanga mibali baza na kati Afrique batangi pe bino bayuma les voyous bino mozila basi balesa bino te à part banditisme boyebi nini na ile nyambo ngwa bino silibiso to ngato kino taba boviki katai kuna baleki na ngwa mode mashaka baza kuna na kamarade na ngai di mashaka bango ngamo opose yakina kindo tala bango mibulembisi biso bwangi tina uzangi tina monela ina mboka na bino monela boto bino mabele yendo sala élevage monela boto bino économie ya mboka na bino botanga agutute bino tanga ata zuwa kaka po mutu mwindu to congolais to nigérien ina mboka na bino ayebi ko traiter mwasi nini babongisaka mwasi volata mwa kabelo mwasi volata mwa boye ata na mwa propre bandi ko boto la bino basi mboka na bino bobi ko traiter bango te zuwa ekoti bino basi na bino bobi ko tika ngo bakuvuka kati kata bombo asuki tant congolais nigérien camerounais béninois na to yena mboka na bino to sono nini ba mo salataka zuwe ko tolibino po basi na bino wandi boya bino focha banani aziri na yoyo mbagasa ni osaka na ba congolais omona bino na bino bosala wana ngonga nango yebanaka nangonga pe sila ga yebanaka mais tant congolais silika ka mutai ba ngonga yebanaka te ngonga pe sila ka mutai ba ati lelo maison na bino avoda comme no chopra kamani kangamia bino bosaka na ba congolais loko to fungula ngaboko pona oyamba bino bwana mboko na biso bomu na biso ka batu pamba VDG Derrick Amani mobala ser nanga Marie Claire Yanganda tika ngaleki nuna silika pona na kana mystique kana danger ba mona kutu teke no masuba na biso na Afrique to suba ka kena usukila bango na se so munele te bango baza so munele na mboka wana ta bongisa mi bango baza baso ngana histoire chakati chaka Zulu ateka mboka likula miroir Chaka Zulu ateka mboka likula miroir ba munele pa mona bango tshilelo ba congolais bana kanda méchant mystique tebi sabino basi la kaba moko so kufi ba congolais basi ba moko ka so kufi bomuna toka suka moko kufi bomuni boko na Lubumbashi wana ya mke Kinshasa ezela Kinshasa zozelat kine zozela wa moko banka Mobutu la muka apesa sango Afrique du Sud bino pena bino soki biso ba congolais te biso ba zaïrois à l'époque tout maintenant tribune des Nations Unies to loba et puis tout bana ba négociation pour besoin na lipanda bozanango bino bana munoka loba bino tika na loba ba ziri ba mbaga sa Maître 17 na États-Unis motema ya mama Nadine Bibi ya mboko utakia Maître 17 ya mboko yo utaki tauna loba bona si yo yebisanga batu wana
bambakasa mboka wana soki na baétranger te mais rien eloko te alors bakino bana méchant danse bana méchant mystique et comme kuna badila msu ba opesa ba 24 heures 48 heures banini bo meka kaka bino wa Sud Afrique meka lisusu to aka congolais mo akufi bo muna ona boyoka te na mokili na bakana to kana to sala o to sala kiti wana ndebo zwango siko bien wa biloko to préparer ka ke no soki élection salemité o saleba do bino ndebo zwango to bimisa nyo se bo mama na banako aziri na bino bambaka samo boye pesa watu bakanda te vina ngai no sama shaka vina nga kunzo tu pupula kaka pour tout le monde masekiza alors colonel Edgar na Brazzaville na Pointe-Noire Edgar Mandela on a mboti ya imo HD la congolaise la bina pesa yo nous va continuer à l'école faut bosulu là-bas bo ibisa bango pour son tombo to beta na ndinga mabe Arlette Yapembe, une américaine au Congo. Utala masulu gaka. Pas sud-africain, nous on s'arrange à biso. Alors, sans plus tarder, tout le monde a dit comment va qui non va ça quand on mourra. Bozo ba image Basile Kitoko vinanga Basile Kitoko yebisa master na ngai mon ami ndenga dance emission le wa komona ngoto pupola bo bana kinde ba pupola sikoyo ne bana kana bazana ngo méchant mystique alors to pupola dit petit na MP4 balancer. Toko pupola bango nyonso to na neto lingi. Tia, ya nini yango? Eza nini? Ba Sud-Africain, na loba pona ba Sud-Africain ba boma ba Congolais. Ekomi nini? Ekoma to bando boma na sikoyo. To bando boma na ndema boya mabe to bando boma na sikoyo. Na bande ko na ba Congolais. Place boza vraiment. So mune simba te zonga mboko na yo. Ba Sud-Africain vraiment ba bomba ba Congolais ko ba nyama. Tala biso peso to bito ta bino kanda mesha de koti na kati ya mutu. Po nde boza awa na kilo koso boza ngo bolongo na ngo na mboka na bino boyo luka mbongo awa. Biso kutu kuna to amuke. So to bito bando bomana eza mabe. To batela bino awa. Nanza bino ebele bo fifa nango eza ba Congolais mais to kuna ndambo bokomi ko boma biso lokwa banyama na ministre vraiment to bito bando boma to boma ba Sud-Africain o bazawa bo ebele nanza bino na kilokoso bo luka mbongo awa mais bande ko na ba Congolais ba kuna soke simbite yaya bokita to kanga ngema ekufete pas mal pour le kodo. To batela bino tout wapi par-ci par-là bino tout bo fani na kata ya kin na RDC to bomba bino bo vivre bien bo temola bien mais so to comme na maboko na bino bo komo luka bo bando bomba ba Congolais bande mo bo kukata bande ko na maboko mais et aka kanda nde mutu de esprit de mabe de je koti soki to yo
koyoka lisusu o place boba bomaki awa pe biso pe to bandi ko boma pona minute to ada prendre nyoso Popola tout popularement na Soudaf donc to regretter fort makambo le kana na libanda mboka mingi lobeza te bato bazali banda mboka pe kuna bino mo bomo na makambo le kuna libanda mboka malgré tout ba réagir trop ba bomi ya mingi ba Sud-Africain ne ba réagir les a bien té biso to bateli ba makasi je pas te kuna to moni Vodacom basimbi yango te mais kuna vraiment baboma ba saboter bazo négliger trop ya trop mais RDC za mboka moko boye oye batelaka oya kimia mais bandeko baza kuna Sudaf so moni moye te bozonga na mboka RDC yango yo ya mboka munene za biloko bien kata mboka oyo so moni kuna simba te bozonga na mboka donc minga loba te banini bayaya ba mère baleki bazali bana mboka so moni simba te bozonga na mboka so et continuer donc il y a un coup circuit donc coup circuit donc tout le temps pekamba moko ba chopa tuana ba Vodacom makameze bil au beto pour lancer pe moko coup circuit pour ça bongo tout c'est lipe trop tout patienter peu trop ils ala Congo kaka de basambwa ba betaka ba bomaka to ya j'ai raté mais cette fois-ci vraiment soyez continuer à bon vraiment et il n'a vraiment et là que c'est une Afrique du Sud et peut biso mutima passe fort po biso ba congolais to batilaka ba étranger na mboka na biso mais biso na ba mboka ya ba paya ba nyokola biso makasi ba bomi bandiko na biso belé na Afrique du Sud et loko wana pesi biso makasi po biso pe to sala vengeance ceux qui to sali vengeance ndenge ba sali ba ninga na biso kuna e ko sala mobulu yango nde to lobi ba ndeko na biso ba Afrique du Sud ba sala intention ezala mbala suka ceux qui to ekeli sous que non ba sali eloko wana da mandeko na biso baza kuna vraiment e ko suka mabe yango nde to lobi vraiment eloko wana ezonge ma lisusu te bandeko na biso ya kuna toyebisi bango basala eloko te soki moye ezali bazonga eloko biloko baoluka kuna na Congo soki baluki yango bakokuta yango mbongo eza partout eloko wana nayebisi bandeko na biso baza kuna tika to pupola po mboko eleki vraiment eleki passe eleki yango bino bakongole bozomona makambo te finalement tokosuka nango wapi ba autorité ya mboka na biso bozo le beloko te bozo sa eloko te mais finalement biso ba peuple toke na wapi botano makambo eleki na Afrique du Sud est-ce que bin tata bino moko wapi souffrance ya ba congolais maona kata mitema na bino boza wapi peuple congolais to telema vraiment to lembi to telema botano makambo eleki bino ba sud-africain poni bozo nyoko la biso bongo mboka na biso awa ebela bapa batondi awa mopa nani o déjà peuple congolais sa manifesta baboma bango wapi na mboka wapi hein makambo nyonso bozo vivre na mboka na biso mais pona nini biso na mboka na bino bozo souffrir biso ba peuple congolais pona nini ba africain bozo nyokola bango kuna vraiment to lembi tika to pupula na bino to lembi yango to yebisi bino biso ba population to ko revendiquer na ndenge na biso lokola bino ba autorité bozo sala loko te bolo ba pe loko te alors biso to yebisika ba sud-africain boy yambala oh soki bo meki o eza déjà 7 fongo bo sa biloko bozo nyoko la population bozo boma bozo sala tout bozo sala biso pe tozo mona mais to bisi bino ke non bon mon neto vandi kimia to sa eloko te mais to zela bino soki bozongeli likambo boko mona o biso to ko sala to ko revendiquer pour na bino to lembi bino na mboka o tika to pupola bino penda so to lembi biso peuple congolais to ko telemaka na mboka o pe to ko lekisa bino ka kina to za makasi to ko za na unité sociale pe to ko telemisa pour biso pe to za la bien vraiment to lembi bino ba baza libanda to ebisi bino bo peuple congolais ba africain nyonso boza na mboka libanda papa soki ba moni kuna zo simba te bozonga na mboka na bino ba autorité tu boza kuna bozonga bo atotonga mboka na biso telema hein bozo mone bozo souffrir kuna pamba mboka na bino na bengani bino na mboka na bino bozonga na kati na mboka na bino vraiment to lembi bozonga boya to sangisa maboko to telemisa mboka na biso
bao tu baza libanda boya surtout bao baza na kati ya Sud Afrique boya kotoyo botikela bango mboka na bango ebongo totala pe bao baza awa soki bango bako vivre ndenge bao bino bo vivre kuna vraiment to lembi tika to pupola bino kaka to lembi makasi vraiment to lembi to na kana makasi to lembi botala kande to silika to lembi bino mais to ko revendiquer après to zela kaka kimia to vandi to pesa bino solution nango pupola tika to pupola makambo se baby sur le terrain to ko le bara makambo to le kana Afrique ici ne bazo bebsa bazo ko boma bande ko na Afrique ici kuna yo no ko tuna président biso fati azo mama moyele ka kuna te ba ko bata ko boma mama biso bata ko violer bande ko biso bata ko bebsa presque nyonso tu ya kuna biso so de miko ko réaliser awa ba ko ka so ba ka commencer awa ba bebsa biso mais bango baza awa baza kali mena kin awa to sa ba molo monter yana tuna président ozo mwa makambo esa mato mona te bande ko nga oza Afrique ici kuna elobe osa kuna kin Afrique kuna esa ya mopete so moni moyen te ozo na bino kin awa to mambo na biso tama mo esa makuna ba ko violer ba ko boma ta osa makambo nyonso tu na Lubumbashi to même ko réaliser makambo sa Lubumbashi kuna na moni bokangi bande ko so Lubumbashi bo ko ba gati parce que makambo belé mais bango ba sa atelo mo ko sala monter en tout cas eza nini ngo ko mera tamboka o zo le kanata kin o to ebite so za nini mambo esa en tout cas président mais après on décolle pas na yo da papa baba le peuple d'abord ta le peuple ne va savoir que na Afrique ici pour entendre ba do ko mabiso ba ko sa ma mo dans ozoma ba bilili mais on va appeler au monter ba ben ça tu na Afrique ici OK on devrait pourquoi kende était sco pour ça les années pas si la kuna Afrique ici to ni nango yo na ko le pela ma ko zo le kana kata monde en tout cas bo epena ça ne va pas ceux qui ont mis sur Afrique ici ba sur Afrique va dire mais sur qu'on a biso zani mabe makasi fo tout ko to don to ebino to sa tout ka président ko kanga biso te to ko kota to ebi bango le soutien bisika ba fanda ka ba msu baze belé na mon ferry awa na ma campagne baze belé awa en tout cas to ebi da bango so ba meka ko sa makambo suka ba tout cas tina banda to ndo kote la bango na police ko tinda bango ko so ka en tout cas ba monde nde to sa rappeler tout ma père ko après makasi po to lembi déjà ezaki na tango président ko na ko akala zaka mama lo sa biso na braza kuna président lo ba pelo monter en tout yo pe ye fati ye au monde mambo salama o lo ba pelo monter ka ko fanda pa en tout cas boete papa Chantini tama mambo salama kuna pupola tika to pupola ba Sud Afrique po banyama la vraiment ba osaka na biso trop biso kunde eza boye to pesi ba 24 heures so ba libérer bande ko na biso te basali mama malonga te biso atoko tumba ba Vodacom toko tuma shop right ko tokende ko piller to comme d'après to sengi na ba konzi ya mboka batika biso batina ba policier te to kende na ba shop right bisika bango bazana na ambassade na bango biso beto bana ko barrer bango et puis bango neza ba yebara so lelo bazana courant ya bien c'est à partir de chez nous au Congo so to bito kata mato kendo kata bango courant parti à Zimbabwe comme ça batika na molile puis ben industrie na bango bana ko sali susu te. Mais let me just send them message. These people from South Africa, they are very crazy. They never went to school. You know, us in Congo, everything from there is okay. We are not doing nothing. We're just giving you 24 hours. If you're not stopping doing what fucking things you're doing there, you will see you guys. We're gonna start with your things here. We're gonna bear everything here. Stop what you're doing. You got problem now from all Africa, you know. You got many things in many countries from Africa. You must stop what you're doing, guys. Like you went to school, you're doing the wrong things, you know. You're killing our people there. You forgot that you two people, you got other people from outside. We're gonna see, you will see what we're gonna do to you there to South Africa. Thanks for you, but what I'm asking you guys, stop what you're doing. It's not good. If you can, we are in Congo, we're giving you electricity, you understand? If you can refuse to give you electricity, you will never ever survive. You understand, you guys from South Africa? I'm just telling you to stop the wrong things you're doing there. You're killing our people. We're gonna start kill your people here in Congo, from Nigeria, from everywhere in Africa. You will see. Thanks, huh? Pupola. Ave tika to pupola po to mona gudu don po na ngana éviter son ngolo ba ndenge nini ve taka biso na Congo to za biso don normal to ma mutu nyos tout comme pa na biso na Congo po na biso ba ko ba no sala biso bon lo ko ba taba na saki
biso tobata banasaki te vetane tozali bamekanje tosouffrir na mboka na biso toki kuna toproduire bango après ce temps là babano compliquer baesprit na biso babonosala biso kwa bangulu biso to bangulu te tabane baliaki na baterrasse banini donc oyo eza bakanda so na walo bango boye mpo biso toyamba bango na kimia bazwa morale na bango bakunda ngo na se ya mabele oki mpo babaka eke no ozairwa ta baboma yango bayebake biso toya bacongolais ya bien babiso kono toya bacongolais tokotikala bacongolais ta bamama na biso bamama biso bafandi kuna bamama biso bafandi kuna baosala nini baosala makambo keno lelo lobi bana na bango mpe bazwa koya bato lokola oyo bango mpe bazali batika otribunal biso na bamboka na biso bamoi kaka keno tosala eloko moko bwale obu baotemela biso toboyi ngai na kopupola bango tina mokokoli mpo naza terrible ngai na sikama mpe bayebaki congolais aa na kanda nafandi likoya moto donc kanda mabe bon kosilikana papa nasiliki te mpo na gouvernement na biso moni baka gouvernement na biso na ndenge tokende vraiment nzambe atandaka maboko makambo yango ekendeka liboso mpo tokoloba mabe te nini te me nzambe asunga biso lelo lobi wana tozala moderne mpo na mwede ya moderne ekomokota deja merveille susi ezaka na motema mingi eza oloba ma tv na ngai yo moko oyebika nde bapetino bazalaka to beloko moko boye eza tendance to beloko moko te ezala otengama ekende biso bove etala kaka yango wana ve bon toyokaki makambo ebele eza mosusu basala bakope na bango ve sikoyo omoni oyo wana sikoyo moya toyisa bango bongo sikoyo bon esala keno motu mosusu abimai abi keno alongo ya bima ya congo ake kuna na faso keno akosala nini ake koluka mais eke aluka keno azonga su kote oyo omoi te kozonga ne kote oyo keno epesa visa tika keno asala nini azala kaka bunoko mwana mboka mpo soki aza omona abanokende kuna lelo kuna esimbi te ake kuna esimbi te kuna esimbi te mais peut-être place moko bakondime te akomba azuka ata basani asatama eloko moko po azwa mwa 10 francs mais eke yo baese keno banosala bo abomana kokomi ndoki avi na ye ve yango nalobi na ngai wana ngai na pupola tina suka vie pardon namoni ke oyo na ntango naza na tenere ave po nde naza oui ve sikoyo biso toza na bango sikoyo naloba na ndeni ave biso toza na bango nga vraimen sefardo nakoloba nini mwana mama Helene olanda nakoloba nao nini kanda mpo bango baza toyambi bango normal lokola bandeko na biso mpo ni bango baosala biso comme banyama lokola bataba banyama na bango kuna baliaka na baterasi na bango lokola biso mpe toliaka bataba mais biso toliaka bataba biso batolia bataba mais bango kuna bakolia ne biso c'est bizarre na sepe nango te yaya mingi olobela te batika oyo baoluka batika bayebake bango mpe baze mpo na biso lokola baze mpo na biso basomba kimia mpo so biso congolais mpe alobiki aloba ndenge mosusu je ekepe na ndenge mosusu président na biso aza wana taka tolika président sika mwa te oyo bamingi ezala te mpo makambo na ye nzambe kaka boyinde bana kini bapupoli mosusu baboyi kutu koloba ipo so balobi ekokóma ngambo na leta baboyi na bango koloba mpo babi ekokóma ngambo na leta venanga mai kikonzo mboka wana bofanda bwa batémoin oculaire ya mboka wana bamakasa ba eloko te tokita mbangu na Zimbabwe tokata bango courant balela baindustrie wana elala babanga biso te comment Mobutu abuna mpona bango donki moko oyo à l'époque Zaïre bango basaka na biso venanga papi bakamba fanda babi petit frère na préparé na en Afrique du Sud muketo kate oba machete bandi ve mala moko stopper voyage
iko buzoba bino iba congolais bo bino biso te yango to mona pe comme Congo football longo na ngaka pour mo babanga te pourtant bino bina Zaïre to bina Zaïrois do abangiko on ira tous ngaka na Zaïre tous ngaka parlement tous ngaka na Zaïre pour Congo bana to ya bana ba le 17 wana bokota na ba moko pe batu do to ba yuma na ba Rwanda na ngambu do batu ba ko moni la biso. C'est-à-dire que si maïs là qui n'a pas bouté mais Brazzaville peut bah il a rabisso. Moi mbogo nyo so na iko ko kabiso te Zaïre. L'autre comme le pamba. Angola so lela on a sa vimbi. To sunga ba metale on to skoma. Batini la biso ka 5 commando ya DSP bakini ko so bema biarimana na Rwanda yawa. Quelle mission? Ibabe nguchi wapi? Ibuchi wapi ibabe? Ya mystique. Bon naga kumuni la biso boy. Nengi trouba respect à Boumboute. Respect à Boumboute. Petit nanga trésor mbenga. Mote ya ngwana musika. Chance kaka. Pour nanga mboka bien kino kufana ke kufana ba Afrique du Sud. Master nanga Bovik. Katai Fwamba. Batela nzoto. Donc, si vous avez fait un zéla rapena, nous habitons dans l'Oba. Il fallait que vous touchiez dans mon côté. Donc, vous avez touché dans mon côté. Chance de toucher. Mais maman na des gars. C'est-à-dire que vous avez quand tu as un DSP, vous avez touché qui kaka moko. Mais maman na des gars, vous avez ngana essaye bango na biso to na somo na bino te so bo na bomo na bango bino mais ba toucher ndi na ya kanchati te DSP à l'époque so ika bo toucher ki na ba wana ya bino zala ka mukolo moko mibale mais biso to bana ngo so to bandi sikoyo simu ko to lemba na pesi mote na ngana bana nyoso ya kanchati ya DSP à l'époque. Mbote na bana nyoso ya RDC en Afrique du Sud. Mbote na ngana tous les Quinois en Afrique du Sud. Mbote na bana ngalema nyoso en Afrique du Sud. Courage toujours. Courage. Mais là on peut tout singa na si bande ko pe balobi lobi là. Au fin Afrique du Sud ça rien. O ça na lote. Mais Zongakin Koga sonite Oya moga banka Zongakin Biso beto fana na kin To bala pe na kin To boti pe na kin To zubo la bana pe na kin To zutangi sa bango pe na kin So munu zoko kalibana te zonga Tozonga. Voilà bandeko. Bouti kola na bino moko nenge bandeko. Balobi. Ninga ko bakisezate. Ezaka ka courage na ba RDCien, na ba RDCien nyonso. Bali bana mboka. Ils les États-Unis, Canada, Angleterre, Hollande, Maroc, wap biskanyo sobozali. Courage toujours. Partout. Imaginez-vous à l'époque, Maréchal Mobutu qui n'a pas l'Océanie à côté de Congolais, Zaïrois à l'époque.
muluka kaka mais to bosa na mboka te uza makasi na domaine moko boye mboka na posa na yo kobanga te zonga mboka boya tosala mosala napesi mbote na ngai na prince Yaweli Mr Versas na Houston mbote no yango wana napesi mbote na ngai Arlette ya Mpembe une américaine au Congo bien dire une américaine au Congo mbote na bino mbote na ngai na colonel Edgar Mandela na Pointe Noire mon colonel na pesi mbote na ngai na maître 17 bon frère ote ma petite sœur propre Nadine Bibi yayo ya ngwana mbote na ngai na vieux vina ngai akate na ndenge ya tongo Derrick Amani mote ma sœur na ngai Marie Claire ya nganda mama na Brittany mbote na ngai Movier Basile Kitoko Gauthier Kitoko mbote na bino ngwana mbote na ngai na grand frère Innocent Machaka pourquoi pas na mon ami aussi camarade aussi akati Edi Machaka et puis na petit frère Modé Machaka ya bino ngwana na pesi mbote na ngai Angel Muswahili Makizembe na France ya ope ya ngwana vina ngai Maki Konzo ya ope ya ngwana vina ngai Papi Bakamba Bambota trop sans oublier petite sœur Anita Mangoto Mireille Mangoto maman na Gloire na Hermas vina ngatonga Jokila Masanga Jokila Mangoto nazwa lisumu na pesa mbote na acheter la congolaise TV yango yana acheter la congolaise petite sœur propre esprit bongo Mangoto ya peli banga yango wana nazwa lisumu babetanga film mbote na grand frère na biso Zakari Minga Mangoto mbota musika esiko zali baleki bazana o toujours na mutema mama ngai weye yo mama ngai weye songola amokula bamonzenge yo baki mosongola